Comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la bénédiction du Seigneur. Nous bientôt s'ouvrirons les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, les signes se voient dans le ciel. Si la terre est partout, comment qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, vous mourrez. Combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, nous serons dans l'église. Nous irons à la maison, à celui qui nous a aimés. Et avec lui nous régnerons. Combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Si le Seigneur revient bientôt, la fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages hommes, aimez toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne les pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Vous êtes encore mes frères. Il est plus tard que vous
les pensées. Oui, le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Tokozongela likomi totangaki na Matthieu chapitre 21 verset 42 à 43. Jésus leur dit, wana Yesu ayebisi bango, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures bino botangi kati na likomi te la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient oyo libanga oyo bino bobwakaki yango nde ezali kotonga est devenue la principale des langues. Yangonde libanga na moboko. C'est du cela que c'est du Seigneur que cela est venu. Yango euti kouta na kolo. Et c'est un prodige à nos yeux. Est-ce que yangonde ezali makamine na misu na biso? C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tina na yango nazali koyebisa bino. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Bokonzi na Nzambe ekolongwa kati na bino et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Pe ekopesama na mabota mususu oyo bango bakobota mboma. Amen. Amen. Nzambe a rempli ba bénédiction na ye na litanga oyo. Amen. Oyo ezali Yesu Kristo azali kosadresse na bana Israël. Atina na bokonzi na Nzambe. Le nôtre koyeba bokonzi na Nzambe evandi esika nini mpe ezali kotambola ndenge nini na se oyo. Amen. Awa Yesu alelaki mingi likolo na Yerusalem. Bete Yerusalem. Soki bokokaki koyeba temps oyo bozalaki visiter. Amen. Amen. Le temps de votre visitation. Kasi sasa ipi bokonzi na Nzambe ezali kolongwa kati na bino pe na kopesa yango na mabota mosusu. Amen. Mpona nini? Parce que bino boyebaki te ntango nini Nzambe avisite bino. Pe ndenge tomonaki na liloba oyo ezali libota na Nzambe, Nzambe da aponaki bango. Amen. Uta na bakoko na bango alingaki bango. Il les a aimés à cause de leur père. Mais oyo etali évangile bango bazali un peu abandonné. Natine tengolu ezongela biso bapagana. Amen. Biso toyebaki Nzambe te, tokoka kokota, tokoka koyokana na Nzambe. Nzela ya musala oyo asalaki na Golgotha. Ye andimaki apesa malokoma ya likabo, un sacrifice. Natine tengai na yo lelo oyo tokoka kobengana bana na Nzambe. Amen. Na Matthieu na Apocalypse chapitre 1er na verset 8 bazali kosolo na biso na tina na libanga oyo ezali libanga na moboko. Apocalypse chapitre 1er na verset 8 Bible lobi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Nga nazali ebandeli pe suka yango elobi yawe. Amen. Amen. Ebandeli libanga oyo tabengi yango la pierre d'angle pe kokai kovanda comme fondement na lingomba bana Israël bango babokaki yango baboyaki kotonga parce que kotonga ezaka ka ndenge mibale lokola Biblia yakisi biso, soit tozali kotonga likolo na libanga, soit tozali kotonga likolo na zelo to mabele. Yesu Kristo apesaki lisese wana, soit otongi na libanga, libanga na emoniseli tomonaki yango ete ezali Yesu Kristo ye moko. Bayebisaki Petelo tie pierre, tozali Petelo, mais sur ces rochers, sur cette pierre de la révélation, likolo na libanga oyo na emoniseli ngai na kotonga ndako na Nzambe etongani sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. C'est lui le fondement. Mais awa bana Israël va rejeter libanga oyo. Pe tout ozongi déjà prophétie tatolamaki na Psaume 118 dans Nzembo 118 à partir ya verset 22.
tina verset 24, psaume 118. Nzembo 118, psaume, à partir du verset 22. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. O libanga o ebwakamaki, yango nde ezali libanga na moboko. Yango ewuti na Nzambe. Ezali makambo minene na miso. Ezali mokolo na Yawe oyo asali. Ezala etina eloko na esengo. Eloko na bwanya. O Éternel accorde les salis. O Yahweh pesa lobiko. C'est-à-dire batoyo bakokisi liloba o epesamaki na Ancien Testament. Bango ba rejeter Yesu Kristo. Mais pona biso ba oyo tolaki musika na Nzambe, Bible tatoli etezalaki likambo na esengo. Amen. Une journée de salut, une journée de grâce. Vous connaissez dans Isaïe, dans le Nouveau Testament, l'année de grâce, l'année du salut. Ezali oyo Nzamba pesi ngolu na biso nyos toyeba ki Nzambe te tokoka kozonga tso epanaye. Revenir à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la pierre d'ange. Et pas nini tokoki ko vendre, pas nini tokoki ko tonga. Oyo nyos azali ko rejeter libanga oyo azali ko rejeter Nzambe. Amen. Wuta déjà na ebandeli. Soki tokoti vraiment na katikati na mozindo na iloba na Nzambe, okomona ete Nzambe azalaki kotraite na bana Israël toujours na ba o etali ba promesse na ye. Soko tozwi na ndenge atambolaki na Moïse. Nzambe ayebisi Moïse ete okotongela ngai ndako pe na kotia kombo na ngai katikati na ndako wana. À tout instant bokozala koboya kotosa liloba na ngai na kolongola bino musika na ndako oyo. Je vous me rejetterai loin de ma présence parce que boboyi koyoka liloba na ngai. Boyebi koboyi koyoka mateya na ngai. Bazaki lié. Totangi na Exode 26, watotanga pe makomi. Mukanda Exode chapitre 26. Na verset 44, parce que tout la parallélisme comme on ndenge ni Nzamba tamboli na bana Israël pe ndenge nini bokonzi na ye ko salama na kati na biso oyo lelo oyo tozalaki musika na Nzambe. Nzambe abengi biso pembeni na ye. To banana na biso na Exode 19, please. Exode 19. À partir du verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Wana Moshe ye amataki na présence na Nzambe pe Nzamba bengaki kouta na ngomba pe alobaki na ye. Tu parleras ici à la maison de Jacob, yogolobela boye ndako na Yakobo, tu diras aux enfants d'Israël. Voyez bisabana na Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et que moi je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Bomoni loko ndenge nini ngai na sali kuna na mboka na Égypte na memi bino na mapapu na mpongo tiko comme pas na ngai. Maintenant si vous écoutez ma voix, ça c'est episoki bino bokoyoka mungongo na ngai, et si vous gardez mon alliance pe bino bokoumela na koyoka na ngai, vous m'appartenez entre tous les peuples. Bino bokozala liboto ya ngai mei, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Soki bino lokola na bimisi bino na bombo na Égypte ete bokokangama na liloba na ngai, bino kozala libota na ngai. Un peuple que Dieu a choisi. Bokobengama un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire banganga Nzambe pe bakonzi. Et Nzambe azalaki lié na liloba na ye. Soki bokoyoka mungongo na ngai pe atamboli bango na kati na mboka na atamboli bango na Égypte, ti aye kosenga Moïse ete Moïse yo okoka kosalela ngai
tabernacle, c'est-à-dire esika nini nga nakoya kotia kombo na ngai enga moko na kozala kati na bino elingo. Et kola yebisi Moïse ete chaque fois bino bokozala kotelemela liloba na ngai ngai nakotinda bino na koéparpiller bino na kolongola bino musika na ngai. Amen. C'est-à-dire que bana Israël bazalaki lié na liloba na Nzambe. Bakoka kozala seulement béni na présence na Nzambe. Et Nzambe azalaki elongo na bango katikati na temple o bango batongaki. Babete toutes les fois tokoyokana na bino te. Bokobwaka ngai bokenda banzambe mususu. Sachez-le que moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous rejetterai. Amen. Amen. Mais partout bokozala, ceux qui bokanisi, alliance ngana salina bino. Amen. Amen. Ngana zali Nzambe na mawa. Tomona kiango ete Ésaïe 57 na ko continuer ko compter 7 pas toujours na milimo nga moko na keli. Voilà, ça fait vrai. Ceux qui alliance salami, Voilà. ngai na kozongela bino. Amen. Amen. Et mukil mwembe kwebe tingai nazali katikati na bino. Amen. Et c'était leur Dieu. Bango bazalaki na nguya moko te. Bazalaki batu lokola batu nyonso. Mais au milieu d'eux, il y avait un Dieu puissant. Amen. Oyo azali kokutana na bango na nzela avec tonga ndako. Pe chaque fois bokotelema na ngai elongo. Soki na kotambola nga mona kotambola na bino. Ngai moko na koéclairer bino. Tina kokomisa bino na mboka na ilaka. Et c'était ça l'alliance. Oyo Nzambe asalaki katikati na bana Israël. No etali liloba na ye. Et soki tomoni par exemple na mukanda ya Agé et Gay. Agé dans chapitre 5, vous voyez moi ba image où ils dans l'Ancien Testament pour na ngonde kopesa biso ndeni tukoki kokota malamu mozindo na Nouveau Testament. Na Agé chapitre 5 na verset 5. Wana na tangu na roi Darius dans le 6e jour, le premier jour pardon du 6e mois, liloba na Nzambe epesamelaki na mombu mosali na ye Agé. Le prophète Azorobabel pe na mosakoli Zorobabel, fils de Shelami, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Joscat. Agé chapitre 2, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Nazali kotikala fidèle. Quand Nzambe na biso azali Nzambe azali Nzambe na sembo, c'est-à-dire quand il promet, il réalise. Amen. Il est fidèle avec ses promesses. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Ngai na telemeli esika oyo na yokanaki na bino. Quand vous sortirez de l'Égypte, ceux qui bima bokobima en Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Amen. Bobanga te molimo na ngai ezali katikati na bino. Mais ekomaki tango moko batu oyo bayaki kobwaka Nzambe. Et bakendaki en déportation, Nzambe asilikaki bamemi bango bake na bombu na Babylonie. Pe oyo ba Philistin bayaki babuki Babyloniens bayaki babuki temple na nkolo. Tout a été détruit. Et tikala ika ba décombre. Wana déjà temple à liboso ici esalamaki. Et tikala ika ba biloko ya koseka. Ce qui tozongi na verset premier parce que pas to kende malembe to kota na mozindo ya liloba na biso à partir du verset 2. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple, le temps n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Peli lobana Nzambe et pesamaki na Agé na kolobaka boye. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisé. Est-ce que ezali tango yo bino boko vanda kati bandako na bino ezali ya bobebi? Quand cette maison est détruite, wana ndako na Nzambe ici et baby. Ainsi parle l'Éternel des armées. Wana ezali koloba Yahweh na Bibele, considérez attentivement vos voix.
botala ndenge bozali bokoki kotambola sasa yipi. Amen. Ata bovai na bandako na bino bokomona ete mwa bandako wana ezali malamu. Meza bandako oyo babete eza na ntina moko te. Tanke ndako na Nzambe etelemi nanu te. Amen. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Bino bokolona mingi kasi bokobuka muke. Parce que mapambo leza te katina bino. Amen. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Bozali kolia mais bozali kotonda te. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Bozali komela pe bozali soif na bino ezali kosila te. Vous êtes revêtis, vous êtes vêtis et vous n'avez pas chaud. Boza kolata bilamba kasi sal eloko moko ezali na tina te. Bozo kaka pio. Amen. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Muto yo azwi mbongo akokotisa ngo na sac kasak wana na trou. Yazo tambola nyonso ezali kokweya. Pour dire que sans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas être heureux. Il faut bozonga to rebâtir encore le temple de l'Éternel. Amen. Pour dire que sans temple de l'Éternel, Dieu ne sera pas avec nous. Okosala mo ozala na isengote. Il en est ainsi même aujourd'hui. Pour constater la Bible dit d'ailleurs la création tout entière soupire. Amen. Mukili mobimba lelo ezakolela. Aujourd'hui ata biswawa, aujourd'hui na ba États-Unis, aujourd'hui ba Américains, tous bazoli, surtout na corona oyo. Et pas ikimia ezate. Pona Nzamba kokiselo banete nazali Nzambe. Amen. Mais habite particulièrement pona libota na ngai, moi je reste confiant dans l'alliance nanga na sali na bino. Parce que Dieu c'est le Dieu de promesses. Et il est là où il y a la parole de la promesse. Amen. Chaque fois bokozala koyoka na ngai na nzela liloba. Sto bokozonga na liloba, moi je vous bénirai. Mais tant que bokozala na kati ya liloba te, bokanisa te kimia ekozala. Okolia babite kozanga. Okolia mekotonda te. Voilà. Babite kolata te, kolata mekozala kaka na pio. Pa ilambeza pona ko couvrir. Okozwa no mbongo, otondisi basaki no na ba dollar, message là qu'il y a un trou. Voilà. Et on s'ezali kobimba. Parce qu'il n'y a pas le Dieu du ciel au milieu de vous. Amen. Ngai na poni bino tant que libota na ngai. Et na mukanda ya 1 Corinthiens 10 na verset 11. Bible dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Makambo yo ekomela ki bango pone kuka kotala ete zala le modèle pona biso. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Pe yango ekomami pona kote ya biso. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Oto komi na tangu na suka. Makambo nyoso tuane salamaki. Tant que beaucoup abandonné Nzambe. Nzambe abete na kozala katikati na binoti. Mais soki bino bokozongela Nzambe, ngai na kozala na bino elongo. Amen. Amen. Pe aye koyebisa Age na Age chapitre 2 na verset 7, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Abete ngai na koningisa lisusu mabuka mabota nyonso pe mbongo nyonso na bikole kozonga, et je remplirai de gloire cette maison. Pe ngai na kotondisa nkembo na ngai na ndako oyo oyo ezalaki la deuxième maison balingi ba rebâtir. Alléluia. Nzambe asali promesse. Soki bino epai bokozala parce que epai bazalaki ezalaki likambo na soni kuna na Babiloni bakoloba na bango boyembela yesu banzembo bozali koyembela Nzambe na bino. Babete boyelobi bien que tozoyembela Nzambe na biso mais atoya en captivité kuna ezalaki kaka milelo na milelo. Mais Nzambe akanisi alliance na ye alobete na kotelemisa so ndako oyo. Tangu bino bokokanisa ngai bokozongela ngai oyo eza bozwi nyonso meme na mabota ngai na kozongisa ngo na ndako na Nzambe. Amen. Tomonaki yango mais eloko moko ekokaki kotikala te tango bato bazongaki de la captivité. Et il en est aussi ainsi de nous. Tango Nzambe azali kozongisa biso katikati na mboka, katikati na liloba, c'est-à-dire là où il y a des promesses. Kwa Nzambe soka kozongisi yo katikati na liloba. Liloba ne faut ezala liloba na elaka. Amen. Habitez vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. C'est une promesse. Et qu'on a le bête na kolongola
bokonzi katikati na bino bana Israël na kopesa ngona mabota mususu pona ebota mbuma. Ça va produire des fruits. Mususu 30, mususu 60, mususu 100, beaucoup de fruits. C'est-à-dire que mes promesses bokonzi na Nzambe vandi na bilaka na ye. Amen. Et là où il y a mes promesses, c'est tout ce que cette écriture veut dire. Et les gens verront que toute la gloire, ça va rentrer dans l'église. Amen. Parce que vous êtes des rois. Normalement, c'est ça l'église, ce sont des rois et des sacrificateurs. C'était ça. Pour nous conduire libota na Nzambe. Alors je vais tout ramener. Tozongi na Agé chapitre 2 pa tozalaki. Alors j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Mais Kembo nandaku oyo ya mibale. Egoleka Kembo ya liboso. Ponete na koningisa même mukili. Bebite chaque fois temple wana ezali ko telema mukili ezali ko solola na tina na yango. Parce qu'il y a un Dieu qui est là au milieu d'eux. Il reste dans son temple. Avec un Kembo nandako ya mibale et kozala encore koleka. Soki bino bokozongela ngai. Et autant marqué parce que Nzamba zalaka na tangu na ye. Mona ki yango ete wana Daniel azalaki kotanga amonite Zamba bakete vont faire 70 ans de captivité. Et bah si basalaki 68 et bah bandi maintenant bandi ko bondela. Et Nzamba asimbaki motema. Le roi Darius était à décréter. Opesa mobeko te o nyoso zali mwana Israël akoka kozonga na mboka elaka. Pone bakende kotonga lingomba na Nzambe. Et Bible le dit, il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Le royaume de Dieu réside là où il y a la parole de la promesse. Lilobana elaka. Pito komone lobana elaka ngo ezali nini. Ndenge Nzambe azali ko frayer royaume na ye awana se. Mais d'abord, sokososola ndenge ni bana na Israël batambolaki na Ancien Testament. Ezalaki difficile, alobete bokolia, bokokokate. Le salaire de celui qui engage tombe dans un vase troué. Okozwa mbongo nyonso ekobima. Okolia toujours ba problème. Parce que bozongi nanu katikati na bokonzi na Nzambe te. O bazalaki en captivité bazali kolela. Mais Bible le bete Nzambe chaque fois zalaki ko bengana bango moi reste moko pe zalaki kotikala. Moi groupe muke azalaki kotika pona ko l'accepter libota na ezalika kati wana. Mais ayebisi Néhémie kenena nu pe botala nanu ba oyo bazali kuna. Bazali ko bika ndenge nini. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1er verset 2 à 3. Anani l'un de mes frères à partir du verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au séjour de Jérusalem. Tant qu'il y a komaki, na tunye boni bandeko pe batikalaki kuna na Jérusalem. Amen. Biso toki en captivité, menda ko Nzambe zate, mais bango bazobika ndenge nini. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Alléluia. Batikali kuna me bazana esengote. Kaka mawa pe bazako seka bango. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ponete zinga nandako na kolo yango ezali ya kobeba. Alléluia. Pe ba porte na yango nyonso tu ezali wapi etondi na moto. Zikami na moto. C'est-à-dire que sans la présence de Dieu, vous ne pouvez rien faire. O nyoso yoko sala c'est un effort vain. Okolo bete ngana za katikati na liloba. Ngana tikalaki na bimite. Mais sans Dieu avec toi, rien ne peut marcher. Babete ezalaki kaka bilelo. Nao bazalaki kuna bilelo, nao batikalaki pe ezalaki bilelo. Amen. Mais nkolo alobi na bango ete tango babimi, vous continuez sur kobimate. Alléluia. Quand Dieu vous fait sortir, il y a un appel à sortir bien espèce amelaki. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Bobimana Babylonie.
Et dans Néhémie chapitre 8, à partir du verset 9, Bible bête Néhémie le gouverneur, estrade les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Alléluia. Tant batangeli bango ba wuti na captivité, batangeli bango mibeko, babandi kolela. Que tout tambola en dehors ya mibeko. Kula lobete bolela lisusu te pone te zali mukolo na nkolo. Amen. 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 Il continue. Il leur dit: allez manger des viandes grasses et buvez des ligueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Abete bolela lisusu te. Bino bobimi en captivité. Où ezali mukolo na nkolo. Même biso pour l'instant, bomoni te kolo asalaki musala munene na Golgotha. Bayebisaki Adam, mabele oyo ekobotela yo des épines. Alléluia. Amen. Tu vas manger avec la sueur de ton front. Nakonyo kwa magande okolia. Ikayaki pona pasi pemba bazalaki kokufa. Il fallait que moko aya zalaki ye moko sacrifice et puis samelaki. Likabo na nzambe zalaki Yesu Kristo. Amen. Kwa Jean talaki mutu moko akokaki te. Na bukonzi na nzambe ndenge na lobaki na bino ate muta koyi kosala eloko azate. Amen. Tout ce que nous faisons, nous prêchons ça. Mais où est la guérison? Où est la sali? Où est le rachat? Où est le nyoso? C'est lui-même. Amen. Il dit: je bâtirai mon assemblée. Et la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Et ce jour-là, Jean disait: Pabé, qui a télémé avec la couronne des épines. C'est-à-dire, lui, il a porté ça sur lui. Amen. Mais il faut tous dans les grandes bénédictions, parce que l'Ibota Nzambe doit être béni. Amen. Toute la terre doit être soumise à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, ce n'est pas moi qui ai fait. Même temps, Pierre a telmisaki koka. Bazotala balobi pe o bato ndengeni Pierre alobi te pourquoi bozotala biso ke okanisi eza na makasi na biso. Mais c'est Jésus-Christ là. Amen. Amen. Attends là qui mais misusu voyez nous avons fait le miracle à ton nom. Non. Abi je ne vous ai point connu. Amen. Mais Pierre habite bisoté toza na puissance de mon côté. Kati na biso nous n'avons aucune puissance. Sans lui. Oyo akufaki c'est quoi qui? C'est Dieu qui l'a fait, Seigneur. Amen. C'est Dieu qui l'a fait Dieu. C'est Dieu qui l'a fait qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Yenda telimisi muto nanzela ya puissance na ye. Et tukozonga na mukanda ege na age parce que kuna nde tozali kozwa ba type ndenge ni nzamba azali kotambola atambusi lingomba na ye pe azali kotambusa biso. Na Age chapitre 1er tokovanda na verset 12, tokobanda na verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué fils de Josca, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission qui lui avait été donnée par leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Au verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre d'Éternel: je suis avec vous, dit l'Éternel. C'est-à-dire, tant Nzamba zonksi bango katikati na mboka na ilaka, première des choses, Nzambe a utilisé Agé. Amen. Agé, c'était lui qui avait la parole de la promesse. Alléluia. Yenda zalaki na liloba na elaka. Petangu ya lobi. Batu nyonso fali bazonga kati koyoka muto yo Nzamba atindi. Babete, c'était lui l'envoyé. Agé, envoyé de l'Éternel. Tout le monde a été un envoyé. Dans le Nouveau Testament, c'est un apôtre. C'est quelqu'un qui a envoyé. Mais lui, Dieu l'a envoyé dans l'Ancien Testament, fit un prophète, avec l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, au milieu de vous, quand vous êtes rentré de la captivité, Dieu utilise toujours un homme. Amen. Voilà. Avec la parole de la promesse. Pour n'être likambwana ekokakoko kisama. Au verset 6, il y a chapitre 2, verset 6.
Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Ngai natiki kozala toujours fidèle, Zamba a changé. Il veille toujours sur ses promesses pour l'accomplir. C'est-à-dire que celui que Dieu envoie doit nous apporter les promesses de l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous attendons? Le royaume de Dieu est lié aux promesses. Il y a Tangouana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Boyebi Tango ya Jean-Baptiste, mon agango na Isaïe 40. Habite la voix crie dans le désert. Habite, qu'est-ce que j'ai Nagoganga nini? Mais accomplissement il y a Matthieu chapitre 3. Tango Jésus Christ azaki katikati na bango Jean-Baptiste habite, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Bubongo la mitema pour être bukonzi na nzambe. C'est-à-dire celui qui a des promesses, celui qui peut confirmer tout est au milieu de vous. Amen. Bubongo la mitema. Il a rappelé la promesse. Dans Isaïe 35, il a dit, je viendrai moi-même. Lui-même viendra et il vous sauvera. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui tout. Moi, Jean, je vous baptise d'eau, mais dans peu de temps, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Agé envoyé de l'Éternel. D'abord, il y avait Agé qui était là. C'était lui l'envoyé de l'Éternel. Et quand Dieu est avec vous, vous en avez d'abord, quelqu'un que Dieu a envoyé, pour le royaume de Dieu, Yaka. Et cet homme que Dieu a envoyé doit avoir les promesses de Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait Zérobabel, tout ça, mais la parole parlée était dans la bouche d'Agé. Amen. Amen. Et il y a le bien, tant que beaucoup de sa promesse n'angaï, mon esprit sera au milieu de vous. Amen. Et même temps, babandi ko tonganda ko ezalaki facilité. Mingi babanda ko sekabango balobiete. Est-ce que ndako yo ekote le malisusu? Namukanda Néhémie chapitre 2 au verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Abengi batalbete boya botala ndenge ndako na Nzambe ezali détruite. Totelemisa ndako na Nzambe. Parce que tant que tokozala te ndako ekotelema te, il n'y aura rien de bon. Nous allons kaka na pasi likolo na pasi. Et babandi kotonga na Néhémie chapitre 4, tobi ke tokozwa ba type à partir du verset 1er. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fait en colère et très irrité. Alléluia. Amen. Awezalaki na un incirconcis. Tanga yoki ete bazali kotonga ndako ya tomboki et il se moqua de Juif. Pas bandi ko seka ba Yuda. Et dit devant ses frères, alobi na bango ba devant batunaye bandekone mususu ba pagano et devant les soldats de Samarie. Pe wana ba soldats ya Samaria. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Alléluia. Abete ba Juif oyo bazata na puissance mon côté. Il est vrai que nous sommes sans puissance. Mais ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu tout puissant. Amen. Au milieu d'eux. Il dit sans puissance. Mais bako tombo la ba décombro ndengeni. Ndengeni bako bâtir encore temple oyo. Parce que bazali na makasi mon côté. Ba question comment ki kotunama. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Se sacrifieront-ils? Vont-ils achever, les redonner-ils vie de pierre, ensevelis sous les monceaux de poussière consumés par le feu? Est-ce que du feu vraiment? Oyo, il y avait un décombre de pierre. Oyo zika, izalakiwa. Est-ce que kokokali sous côté le loko andengoyo? Alléluia. Parce que bazata na makasi mon côté et loko mon côté. OK. Tobidja, la monite était à côté de lui, il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Abete, baya batonga. Tokotala. Bazata na simate, bazata na lokote, bazata na mbokate, bazaba esclave, bawiti kozonga. Voilà. Tango ata moi les arts moko akoya. Moi eloko ane kokoya, édifice ane kokoya. C'est comme ça quand on bâtit la maison du Seigneur. Les gens ne peuvent pas comprendre pour l'instant. Alléluia. Ils ont bâti leur propre royaume dans le royaume de Dieu.
C'est ça ndenge ba païen. Amoni moi surnaturel moko awa. Ah, fait boilo yaka to ça l'église na biswa. Vraiment. Na montagne de la transfiguration, bamona Yesu Christ azalaki na Moïse abimi, Élie abimi. Bamoko Pierre, ah t'es totonga. Tout ça la tente na biswa abo. Donc chacun fait son royaume dans le royaume de Dieu. Vraiment. Mais à la fin, nous se kendaki. Nous vont disparaître avec tout ce que le monde a conçu. Selon ses propres natures, et vous allez avaler. Amen. Et ils ont vu Jésus-Christ seul. Et la voix est sortie d'en haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Donc on doit qu'écouter Jésus-Christ. Tout c'est mon cœur. Ne s'y attendez pas, mais vous allez en Babriko yo nyoso etwe kwenye komi zika. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ils avaient un Dieu puissant au milieu de Dieu. Et puis t'élever. La Bible dit que c'est la folie de Dieu. C'est ça. Oui. Quand on dit que c'est ça la folie de Dieu. Il confond la sagesse des hommes. Mais la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Mais avoir tant bazali kotala batali briko yo nyoso to ekomaki ya kopola babete bameka totala. Mais nzamba azoko zo babriki wana azali kotaya yango ye moko. Amen. 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 Ye moko azali kobongisa libota na ye. Pebi na mukanda ya Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur, l'Éternel t'y laissé. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Première des choses, awa, tangu bababé dans le retour yabana Israël, Zamba talisi Ézéchiel a moni quoi? Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et tout ce qui est prêché aujourd'hui, il n'y a pas la parole. Amen. Et ça, ma pensée humaine. Un homme envoyé de Dieu n'est pas au milieu d'eux. Attends, non, c'est faux. Tout le monde n'est pas c'est la voix de Dieu. De quoi bien le téléphone, c'est ici la voix de Dieu. Non. Dieu est dans sa parole. Amen. Et sa parole est dans la carte bateau Nzambe atindi. Dieu doit avoir envoyé quelqu'un pour que vous ayez la parole de Dieu. Avec talamiku oyo tout ce temps, basalaki na Babylonie. Bakomi mikwa. Est-ce que vous avez soupema? Ézéchiel a bin Nzambe yo moko yebi. Première des choses il dit parle à ses eaux. Loba na mikwa oyo, mais yo ko loba nini son Nzambe atindi yote. Même Esaïe tuni. Que crierais-je? Nakoloba nini? Dieu doit te dire les mots. Oyo koloba. Amen. Pour nous redresser mikuwa oyo. Toute la ville était en ruine. Et les gens se moquaient. Tala lelo yo moni même tous les pasteurs, vous ne pouvez même plus comprendre que bazaba pasteur bazala kostea. Onyos bazala ki o banzondo o boina boy. Nyonso bakoti dans des bêtises. Ils n'ont plus rien à prêcher. Amen. Voilà. Et il faut maintenant rétablir la parole. Le wananzambe zonga. Ce ne sont que des fables maintenant à côté ya manamu. La katina mboka. Même dans notre ville. Rétablir sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Amen. Première des choses. Pesa bango liloba. La parole c'est une nourriture. Alléluia. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole. Il faut le serviteur fidèle puisse donner la nourriture. Bébé Zacharie a monaki chandelier avec cette lampe. Si Manassé n'a yango ezalaki na réservoir rempli d'huile. Alléluia. Pour que dans chaque âge, bakoka kozwa bilei. Et pendant qu'il y a âge de Fès, ezalaki komata bamati tiko koma na biso âge à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée tozali. Et pour le moment, Zamba saliete ndega lobete oyo ba tondi na liloba, ils vont produire le fruit. Amen. Amen. Soki na oyo ya Éphèse va produire 30,
bah oyo à Pergame bah produire qui 60, Bible dit nous allons produire 100. Amen. Parce que maintenant nous sommes dans la plénitude de la révélation de la parole. Amen. Toute la parole nous est révélée. Il dit seulement parler à ces eaux. Alléluia. Seulement parler à ces eaux. Namiku wawana. Parlez-leur de la parole du Seigneur. Aïbisi age bazako sekabino. Bozomona ba décomblo nyoso tundenge zali et ko telemandenge nini. Toi parle. Il faut parler de la part de Dieu. Amen. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Tu dois être là où il y a la parole de la promesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus Christ a le bêté. Binoyo, le royaume de chez vous sera retiré. Et n'a pas ça on a battu nous sous. Oh yozomo na impossible, pour Dieu c'est possible. Amen. A commis ce que tu as vu mukana à Jérémie. Jérémie chapitre 18. Ah, et puis Jérémie, je vais t'enseigner. Alléluia. Jérémie, je vais t'enseigner. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lilobeyebisi. Jérémie na lilo kokuta na nkono na ndenge oyo. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Kende pe kota nanda kwa muto azali ko bongisa bikoko. Là je te ferai entendre mes paroles. Pe kuna nako yekuisa maloba na ngai. Je descendis dans la maison du potier. Na kitaki nanda kuna potier et voici il travaillait sur un tour. Azali ko sala na eloko moko. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Alléluia. Amen. Oyo ba vase tobi lubu azali ko sala ezo simbate. Il en refit un autre. Asali mususu tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Ne puisse pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison de l'Éternel. Alléluia. Kola lobete kende nanda kuna potier. Potier zane wa sala ba argile azuma belé. A façonner ango. Ango sala kopo ndenga lingaki esimbité. Azongi chango suma belé, a retravailler ango. Même ma belé wana mené commis quelque chose d'honneur. Abete est-ce que ngana ko sala plus que potier était pour nabino? C'est-à-dire ko zo mabanga oyo yo bozomo na mabanga ko komisa ngo biloko a valeur. Amen. Transformer cela. Pour notre gloire yandako ya mibale et gozala plus que la gloire de la première maison. Amen. Parce que moi-même je serai au milieu de vous. Kota la condition na yote. Toi, viens seulement écouter la parole. La parole qui sort du trône, là où il y a les promesses divines. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. C'est-à-dire, le royaume de Dieu était là où il était. Amen. Amen. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Où se trouve la parole? C'est là où il y a le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas dans ce royaume, okoki kozala na pete, kimie kozala na yote. Kula lobete tangu na kotele misabino, bokotelema e kozala nde likambu. Ponete mutoyo ya suka akozala lokola David. Amen. C'est-à-dire mutu na suka akozala lokola David. Dans Zacharie chapitre 12 na verset 8. Et oyo ya makasi ya kozala lokola Yahweh yemoko. Mais c'est terrible quand les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a des promesses aux ambassades katikati na Biblia. Zacharie chapitre 12 na verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Alléluia. Na mukolo wana Yahweh yemoko akobatela libota na Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Alléluia. Vous voyez bien qu'il y a Israël, David. Mais le plus faible milieu de vous, il sera comme David. Amen. 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 La maison d'Éternel sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Puis le plus fort, c'est lui-même Yahweh, sera l'ange de l'Éternel. Telle est la bénédiction Zamba promettre. Vous produirez le fruit. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai compris et j'ai promis, ça sera l'accomplissement au milieu de vous.
Qu'est-ce que Dieu a promis? Aïbisaki, Ege, j'ébranlerai encore le ciel et la terre. Penamkana Hébreu chapitre 12, verset 26. Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Alléluia. Ça, c'est une promesse. Oya ningisaki mokili na tango. Nage. Ndako ezalaki détruit. Habite, une fois encore, je le ferai. Mais cette fois-ci, il fera où? Dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire, Kati na lingomba na nzambe. Là où il a dit à Pierre, dans Matthieu 16, verset 16 à 18, je bâtirai moi-même mon assemblée. Je vais encore ébranler le ciel et la terre. Vous avez le Kambarouka, moi. Oh, il y a cela qui est le jour de Pentecôte. Ça sera encore x2. Ça ne sera pas un homme qui va marcher avec nous. C'est Dieu lui-même qui accomplira ses œuvres. Puis, le jour de Pentecôte, la multitude accourait. Pour Nabakende Koyoka, c'est quoi? Toutes les nations, et c'est là qui réunit. Zamba la kisi Pierre amoni banyama ndenge na ndenge bomalia la bingai nalia katabino. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Amen. Le Seigneur en ce jour-là, oh yozo komona kazali pur, si Dieu le connaît, il va revenir à la parole. Amen. Mais pour le moment, nous sommes en train de demander aux gens de revenir à la parole. Batika ba philosophie bazali kosala. Des interprétations, Dieu est en train de parler. Les critiques d'Amos 8-11 s'accomplit maintenant. Matthieu 24, 45 à 41 s'accomplit maintenant. Ce sont des promesses. Et Dieu est dans ses promesses. Aujourd'hui, ces écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que Oyoba Bengi table à Seigneur, ils allaient bien garnis, le royaume de Dieu. Rempli de nourriture, rempli de tout. Aïbisi Bangwa Lobete, Bukonzi Nanzam. Ekolonga likolo na bino ekozonga na kopesa ngona libota mususu. Amen. Nous qui étions éloignés de Dieu. Et Bible bite tozozwa bukonzi na Nzambe Nzamba lobiete. La loi était à Magiti na Jean-Baptiste. Mais maintenant le royaume de Dieu est annoncé. C'est l'évangile à travers l'œuvre accomplie pour nous à Golgotha par Jésus-Christ. Aïbisaki Abraham était toutes les nations seront bénies en toi. Première des choses pour Abraham a béni, Zambalobi a été sorti. Alléluia. Amen. Bima na raisonnement nyos. Bosana que moi je suis Apollos. Tout le monde qui est Apollos fit un grand. La Bible anglicane balobi azala qui même un avocat. Lui on va écouter ko loba mingi, mais lui aussi encore plongé dans les écritures. Mais quand il a écouté bateau yo bavandaki ko yoka ye, mais ba yeba ki banzela na nzambe. Après ba écouter que ça est droitement Amen. Les voix de Dieu. Comment zala kyo ya nzambe atomboka kite avanda kayeba nzela na nzambe zandenge nini. C'est pourquoi tous les prédicateurs doivent comprendre que c'est le temps. Il faut bazongela iloba na nzambe. Amen. Ils doivent venir là où il y a le royaume de Dieu. Ezali koyana ndenge ko frapper misute. Les choses anciennes yango ndezali ko conclure pour na biso. Koko exemple pour na biso. Et le Seigneur a fait la promesse. Je brûlerai encore. Nakuningisa encore mukili ndenge na salaki le jour de Pentecôte. L'église était debout. Kolo et Moko étaient les fondements. Tous les malades, la Bible dit que les malades nyonso bazo kende na hôpital, ils venaient d'abord à l'église. Amen. C'est là où on a mené les malades et tous étaient guéris. Amen. Parce que Jean a dit que moi, je vous prêche seulement la parole. Je vous montre le chemin. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ce n'est pas des faux baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Chaque année, ils baptisent les gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais on ne voit même pas les œuvres de Christ en eux. Amen. Mais le Seigneur a fait la promesse que la création tout entière soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. Il faut que le Seigneur manifeste le Fils de Dieu. Amen. Amen. Baïbeto yazali mwana na Nzambe, c'est-à-dire que bilaka na Nzambe ekokisa makati na ye. Dans Acte chapitre 3, verset 38, Bible dit le Seigneur est bloqué au ciel. Ti tangu ya rafraîchissement ekoya. Alléluia. Tango yo ya kokitisa mongongo. Ndenge to mona dans l'Ancien Testament le bete bokoli encore na isengo. Boko sepela encore na isengo. Boko sepela na présence en Nzambe na bino. Parce que lui-même sera au milieu de nous. Avant que tokene na lola. Les grandes choses doivent s'accomplir dans son église.
C'est pourquoi on demande à tout ce monde-là, balongwa na ba royaume na bango moko. Voilà. Dans ces royaumes que toi tu t'es bâti, lui, toi-même dans la maison du Seigneur, et qu'il faut produire l'eau comme côté. Ogotia mbongo ego bimakaka. Ogolia ogotondate. La gloire des hommes, tout le monde a été, et ça le col la fleur, fofolol. Tango, plante ko kangama, na fleur nangope, et kouei. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et Dieu est dans la parole de la promesse. Mais ils ont bâti la pierre qu'on rejetait, la pierre de l'âme. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de la parole est révélé. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on doit conclure, il y a les Écritures, les promesses qui s'accomplissent aujourd'hui. Cette bonne nouvelle sera prêchée, du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Ça sera prêché où? Là où il y a Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Dieu a toujours quelqu'un qui parle. Amen. Amen. Il utilise toujours un homme. Ce qu'on oublie, Jésus m'a dit, mais je dit, nous allons te montrer là où Jésus parle, dans ses promesses. Amen. Quelle promesse il t'a donnée? Vous verrez qu'il y a mais la promesse de Dieu pour aujourd'hui, où le Seigneur a dit, je vais ébranler encore. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Gay est parti, il était seul. Abandi Sambela, Abandi Kolela, a tourné, il y avait toute une multitude qui l'ont suivi, qui commençait à pleurer, à prier. Dieu est capable, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, il va appeler tous ceux qui ont le même cœur qu'Agé, qui ont reçu la parole du Seigneur, d'être ensemble. Dans chaque ville, il n'y aura qu'une seule assemblée. Amen. Et vous allez dire, sali les gabelons, ouais, salut à Yawa, ouais, salut à bâtir tante naïs, Eli, attendez, tante naïs, ceci, attendez. Non, tous vont écouter Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les ministères, et comment on y ça? C'est Dieu qui va donner ces ministères. Ils ont été les lotés. Anga pasteur Kingandi, anga prophète Kingandi. Non, le Seigneur va établir lui-même le vrai prophète, Amen. Le vrai pasteur, le vrai évangéliste, le vrai docteur. Lui-même. Pour le moment, nous sommes tous frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le Seigneur de Jésus. Amen. Amen.